Nzembo bendele ko pepa ndengeni. Nzembo bendele ya nzambe ko pepa. Ezalaki na séance moko ya beko, ezalaki na ngo. Wana beka mois d'octobre. Mais tu as vu que le 26 novembre, nzembo na bendele ya nzambe ko pepa zona. Histoire na weza ndengeni kasi. Histoire na ngoma ko kota ngo a prof. Ikambo kankala motema ete nzembo ya bendele ya nzambe ko pepa ezoma na novembre na le 26 novembre 2006. Ezalaki na séance moko mabonde beto umelaki tamu na eto salaki 2 mois et demi nde yango na tozulaki nzembo wana na kati ya nkamba. Tozwaki yango na nkamba nde tozulaki nzembo. Tamu zwinze na ebite bato bakolobaka bazwinze mba kokota kali bilika mondenge wana to ebile mondenge wana te. Soki bato balobaka ete bazwinzembo kolote archifaux. Oko sala moto na kati na mokilita aloba na yeka akete onkolo so yaki pona nini na mokili pona nini. Mbole ezali mabe soka zo kotambola malamu kolote. Zozo banzembo bato nsuku bazokota na likolo. Donc eloko moko ekopekisa mozunzembo kota likolo te au moins ke etamboli ezala mabe. Lipa ya papa oyokelango ndenge nini? Bon, pa ya bapapa ndenge nalobaki liboso ke pa ya bapapa ndenge ka bato babandaki kolobaki bazunzembo akotaka likolo te mpo ane baza bato balingi bikobo mingi tokenda kotuna papa. Papa alobaki ete ya solo bazunzembo bazalaka na lokoso ya mbongo makasi soko azwi nzembo bato bazokumisa azomona mokili momene lere wana lolendo koyaka akomi eloko nyonso alingi kosala asali na ye. Déjà na mona wa papa ondima te erreur wana tokondima te tosala erreur lokwa toyebi ke place tokoyelaka yango wana etangama bongo te me lolendo tozwi nzembo epanzani mokili bozomona ete yo nde oleki okomi kolimona bakomi camarade na yo wana nde yango te esengeli totambola bien so totamboli bien et pourtant papa mfuma ndongo alobaka na biso ete azwaka nzembo aza direct na tata nzambe akoya kozala mpe asambeli libondeli moto amaliksi ye matunaka biso so motuna tosalaka yango te mpo na nini masomo bare na tata or le tozwaka nzembo relation mpo na ni relation wana ekontinuera te ta médite te po papa aza na likambo te biso na etamboli na biso. Son éminence papa simoki maokenga nde waza chef spirituel nzembo wana mingi ntango akosengaka yango yo sentiment ezalaka ndenge nini? Nzembo ya solo ndenge nalobaki lobi ete soko osali bilanga na yo na lere ya récolte soko nyonso bantaba balenaka soko osepela te me na lere oyo oyoki yango ezokoyembama eza lokwa motu asali bilanga nde na lere ya récolte amoni ke eloko na récoltaki bilanga oyo nasalaki na récolte biloko ya kitoko. Le papa azoyembisa nzembo wana nazoka pesi nzembo yango me mama ya likambo ezali papa azolandela nde makambo ezali na kati ya nzembo mpo ye moto apesaki yango ye moto ayebi evenema yango eza ndenge nini biso toyoki kaka nga nazo bato bayekoli me ye moto ayebi liboso ayebi bakoko na biso soko taleta histoire ya lingomba touti mosika na etape ye donc soko apesaki yango ye moto ayebi ntina nango bavoix bientôt une musique te ba yoko koyembisa biso ngo lokola kitare eza te na voix na yo moko mpenza propre toyoka ngo likambo te problème eza te na bayemba. Bendele ya nzambe ekopepa na Yerusalemi ya sika bokonzi ya nzambe telemi moyindo sepela. Bendele ya nzambe ekopepa na Yerusalemi ya bokonzi ya nzambe moyindo sepela.
touti mosika wela likambo yo touti mosika pona kowela likambo yo lelo ya bana emonani satana kufi lelo elonga ya bana emo tosepera na kimia ya bana njambe emonani na kufisoni Yeah,